bien en a fait rigola. Bon, Kolongwa, Eza, c'est trop dit. Ok, Ezaka kenga na monaka ne zalaki. C'est pas là que na va na parler que na continuer place mo beno mona que vitesse qui est bien dit. Donc na sens wana. Logique ça bo mote do. Oyo nazomona beneno azana niye. Okomiti na niveau ko wangana na misone. Obomina machete du dope ba kubomona machete lolitole. Singa nanga ya loke toi keye. Bon samaritain nanga lelo bongomi ya sasalio. Komanga lisusuma. Let's kabeya nana bombeli yo bisoué. Na tsango na congélateur te na monte na cuisine te na bangiki skapu na courant na bombiango na motema mokolo koya kodala sombela bisengo o korino binemi ya nzoto motema nanga mokome. C'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour vous présenter cette émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle avec votre humble servante Jerusha Bafos, cette anti-boutou, l'enfant de Marie-France Ivango, la seule l'unique qui règne mère. Bienvenue encore dans notre nouveau numéro de l'émission Place de Jerusha. Et puis bienvenue encore dans notre chaîne YouTube Congo 6 TV. Et puis un grand merci à mon DG, à mon patron, à mon boss, maître John Moutemaya, maman Micheline, la reine, ma mère a parlé, babi moi ça zanga banda sokotene komisa nzambe. Un grand merci na babonné na bisoto et puis un grand merci na bato bo s'abonner kaka le puis yo muto s'abonner te profiter o s'abonner na chaîne na biso ya Congo 6 opposé à la deux sites pour abisoto me maka ba news a bien, ba actualité a bien et puis ba invité a bien. Quand il a ça ba forcer to quand il invité, c'est invité on a face à la spéciale et puis à la professionnelle parce que n'importe quel que soit succès, quel que soit Rosandeni, soki kako travailler bien tous les capons en fin en tout cas, il était na place de Jerusha à un espace té, ni na baki no bino musicien. Donc, si quelqu'un se présenter, à musicien ya miel de son, na combo ya guerre, ma ouais tikali moko bakisa, combo monsieur tikali moko bakisa, za musicien ya miel de son évolue kuna, alors beta parcours na ye, alors beta histoire na ye, boye babanda kunino ya tambolaki avant aya et pas ya miel de son, tous de gens invités na nga. Ok voilà, merci Naza de gens invités na nga, na combo guerre manene se venu ba combo monsieur tikali, ye moko bakisa, boye ba monsieur ba bata ba bungu na ba pipi ba la ba sur non mo bobiso mo mo ekata biso. Bonjour. Ouais, bonjour. Voilà, bonjour. Qui s'est présenté pour la première fois on a s'abonner à la chaîne. Moi c'est Gaël Machante, l'artiste belle de Miel de Son, Bola Misara. Gaël Maye, donc pour l'obésité, Zara que Batou va découvrir également pas Miel de Son, Bola Misara. Gaël Maye a préambule l'album Bola Misara, Oezoea, le meilleur album Napso préambule. Il y a mettre des sommes pour Misara double revolver, donc on va dans la décider. Donc bientôt on va savourer la bonne musique. C'est ça. Ok, voilà, merci à se présenter. Nabi ke batabana poto ba sepeli, mokili mo ba sepeli, to s'appelle sous na Ronel Likompa, et pas évoluer bon et pas ya miel de son. Bonjour. Bonjour, maman journaliste. Voilà, ok, s'est présenté pour la bateau première fois va mon. Ah ouais, moi comme on Ronel Likompa. Autrement dit stabilité. Au Misara, moi bien donc stabilité. Donc on est le compas. Donc il a joué toujours pas comme Misara les abeilles. Donc c'est ça. Ok, combien de temps de j'ai pané? Ah, mais la Oumeli. La Oumeli, pendant la Misara, on arrive sur la Oumeli. Depuis maison mère. Oh. Depuis la maison mère. Donc ça là la maison mère. Dans le Wende. Ouais, donc hier à autres travailler dans la maison mère. Moi déjà na Kolarana et na Palais. Ok, vous travaillez déjà na Palais. Donc na banana et donc il y a Kala, on a bien dans Biaka, il y a Kala les abeilles. C'est on a le compas autrement dit stabilité. Pour en dire que vous quand même mais ma qui opé maison mère, what's up mutu. Bon, en fait, ezaki eloko moko moni ko la relation na mo jamais ko afa yo ka onante. Amesana na ya tala na ba critère na pas amema okuna mais jamais ko zo ko maman te toqué. Am suso te kuna na ke bebisa. Et comme on a dit que sopana moko et sopana pas être mala moko. Donc si maté senga na pa na ye na mesana na ye wana ngoko za la bien. Mais autrement dit bomba ki ngana na mpandi tala ka mona ko la jouera bien. Petit na ngazala na mpandi to travailler rata na palais et ça la moi bien si pour tala mambo ego ya si. Voilà, ok. Mesana ki ka ko za na palais na malgré maison même hein. Au travail à déjà. Voilà, ok, merci.
tozonga na invité na biso. Combien de temps de j'ai pas mis à descendre? Bon, Kambora Misara, déjà, on a eu 3 ans. 3 ans déjà. On a déjà 2 ans que ok, banda kunino yo tambolaka, ba groupe nino yo tambola avant comme pas mieux. Bon, mingi na tambola na ba orchestre, na tambola na orchestre belé mais tellement na ba yebi la place na tambola ba yebi na mincho na pas mieux de son Isabelle de. Voilà. Mais c'est que nous te landeli bien parcours bakanga ngote puis histoire ba bomba ngote quand même ata chanteur moko soit des chanteurs yo les kanda. Bon, na travailler na ba fait na ba do a Congo. Avant de Congo, on travaille à Ferrigola, on travaille à Jacques Moulopoué, donc on travaille à parcours et c'est pas voilà. Outi ton temps va parcours nous tout le monde qui était personne là comme sous il y a mon à faire rigoler le mois qu'on a pourquoi. Bon. Kolongwa eza c'est trop lié. OK maraba. Ezaka kenga na mona ka ne jezaka yo ne zeke jezalaki. C'est pas là que na va na parler que na continuer place mo beno mona que vitesse est bien qui. Donc na sens wana. Boulot muke comment? Boulot muke. Ouais, monsieur Babi Jésus kuna linga lito ya linga pena ngongo. Ngo ka gel ma chante benenga opanza ronda likompanza wana kitana wana. Oyoka boulot eza na ba muteso ya ndenge. OK, to sunga pe bande ko pe bota la biso na poto nga diana zelela bonga fe mission na yoki yoki ba voix mais bino pe to sunga bino pe boyoke ça bien to yemba kaka. To yemba ça bien. Stabilité. Na lobi toke na toucher jouer. Bien ngai faut continuer. La bosanité président Fumé Matoto, Christian Dior Toukadi, Adolphe Tony Lewa, na Bruxelles. Logique ça boumboute dodo, oyo nazomona beneno azana niye. Okomiti na niveau ko wangana na misone. Obomina machete didope ba kubomona machete lolondi tole. Singa nanga ya loketwa keye. Bon Samaritain nanga lelo bongomi ya sasalio bomanga lisusuma Landin mokuba awa babotolinga costume botikelanga ta moshwa mpona tala tango ata tokosolola te eza nango bafer moto akoki kokufa po mosusu abotamanga na yo tokabwana bana nanga zwa relève lelo yo aïe 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 Baraka sentiment kenanga ya sentiment économie ekoli atosali nyonso komba okozwa dodolu yoyo te tokeke voilà nga linga nze mwasa na maison mère titre ebunganga me ba partie ne ba po yemba te mena mekakaka ne ngo kokoko ngela linga wana la linga nze mwana to so idée ya malgré bien na mekibwe Let's kabeya nana bombeli yo bisoué na tsango na congélateur te na mote na cuisine te na bangikiska pupu na courant na bombiango na motema mokolo koya kodala sombela bisengo o korino binemi ya nzoto motema nanga mokome aviateur akumi motuka chauffeur akumi avion ye ambuteyage kotina mokili nyawa bali chaku moto bopimelaki nga na bolingo apimeli nga likwenda tima rendi de mauvais service aviateur akumbi motuka chauffeur akumbi avion ye ambuteyage kotina mokili nyawa bali chaku moto botinelaki nga na bokili apimeli nga likwela tima rendi de mauvais service tosota na biso korino ya bisama manzela tinaki nga na komite bolingo enyakolinga esambwisinga ekondisinga lovoyo ekomi omemanga motema bolinga ekomobetanga kisa mbeti ye sekisa moninga seka bondela mwana tika kolela aye didikinwani yokotelanga
janiwa lobelanga ok voilà merci tout ça vraiment toyemba nayebi ke sepesi bato tu bolandanga esepelisi superviseur na biso papi lokongo mobala pembe esepelisi secrétaire na biso utana la raise esepelisi gelo ngasele mutekazanga nzoloko papa ya gardina ngasele epuis ya keren ngasele sans oublier didongale mapase pa rouge dada muzinga na Texas nayebi ke esepelisi bino deja idono ezana nanga moto apesa ngai elengi ya koyemba eza mingimingi ve na ngai manda chante ve na ngai kumumanda chante napesi ye mbote koko na biso papa tabulai tozonga na manda chante mpe koko na biso papa wemba kepoza mpe papa tabulai kepoza mpe baza ebelebele bafe na biso akala ebele kwa mingimingi mpena ve na ngai manda chante voilà oza déjà temps ya kokutana manda chante ouais manda chante ve na ngai napesi mpe mbote tokutana na ye mais ça fait déjà au moins baannée eleki ebele tokutana apesanga mpe conseil toya kosala émission na chaîne moko boye mwana ntango akombo eza te tokutana apesanga mpe conseil peti na ngai aza na voi bien folalaka pongi mingi folaka barepo fo omelaka bapotopoto oliaka balégume respectaka vo na yo kolingaka kogangaka koswana te kodiskitaka mpe te badiscussion mpo ebebisaka voi donc ve na ngai kumomanda chante apesaka mpena conseil wana. Voilà. Pourquoi pas okende kaka koyemba epa na ye ozalaka pembeni obénéficie mpe na quelque chose epa na ye wani te bon kokende epa na ye eza nango mpe mabe te mais eza selon parcours na ngai ndenge nazali koseparcoure na miziki na ngai nde esalaka naseke tope epa na ye te nazala na mel de somboronesa voilà ako aza idole na yo sepesa biso na eloni moko ya mokie ya molai te don ya mokie sepesa bato olanda biso Ibrahim Zame limbisanga na kolela mama zongelanga Ibrahime motema nanga moninga nanga lisano mama limbisanga na kolela nzambero solonga na memi nde ngambo oyo ngambo nde ngambo na motema nanga omemisinga ngambo o mama tika kosala ngai boye ya komema nde ngambo c'est ça. Voilà, ok, merci. Na sentir penza na zana e pembeni te na na manda chanter mettons oyembi to muni qu'on dirait aux années en tout cas to PCP ba mbote à continuer toujours musala ba bonne chance côté aux encadrer ba aux ana bango et puis ça la bomba comme apende yo pe okoma bo et ça bien makasi elonya mabe oyo mona na musique. Bon, eloko mabe okana mona na musique eza ke mingi ezalaka kisongi mais kokosela bato makambo nakosala bato bakanai bakanai songi na bakanai babilo moko abongo nde na mona mabe yo mo na biloko yo tangana yo mo kosela ngo quand même. Bon nga nasala yango te mais namonaka bato basala yango na baorchestre na lega na bama bato balosala yango c'est ça. Parce que bien mino ya mese boza na bagarde d'esprit kwani boyokana te muninga selo momo boboya na kapwani yo mo ebike masana embabe po ebike maso embabe me boboya na ka ba musicien baboya na esa kwani kizuwa kaka c'est trop dur dans le sens que so ke pete bebe miso baboka na ba malade c'est ça que il faut avoir un travail so na travail na yo zo emba bien zo s'exprimer bien zo bina pe bien wana pas de problème mais so zane na boulot mukie nde muto yaka na babiloko na nde ezala take so bike guerre biso na biso nga azala na bachar wana te nga nde mingi bato nde bayelanga nde baguerre nga nayela bato guerre te mpo nga présence na nga na baorchestre ebele na tambola ebangisaka bato ebele bamise ebele balao bangabanga banini oui bando banga voix aspect beauté mbongo bazobanga voix mpo baorchestre biso balaka bamona so oza mwa elongi ya bien mwa dizaine po babimission nde motu moko efo chanteur mo nde oyebi te na misamo mpe bapede na bapede ka nde olobi nde wana nayebi pe te so mpe na bongo surtout mpe bayebisaka mpe yo mpe moto akopa wana te biso banzela wana te o père des enfants biso bato bajeu wana te biso to bato bajeu wana te oyo ayebi comprendre na sens wana mingi soza na mwa design oyo ya bien wala mwa spin oyo ya bien bamama bakomobetelo neti babimission nde chanteur mo bafaux chanteur yoboyemba te au pot de fleurs po bamoni kaka po babimission kaka kote mo oza na défaut parce que quand tu chantes bien tu danses bien voix eza bien oza bien
parce qu'il faut pas créer là comme va biloko mo bo va bimisa ko faux donc na ba kesa les gars na mona biloko wana voilà ya mona kana se to na Elisabeth de miel ba mbora misara double revolver na ba banezala na mote pas biso zaka boulot na yo biso présent na personne mbote place za na Paris bon séjour à Paris donc na pese ba mbote belé biso na Elisabeth ezaka travail na yo jalousie à la raté travail na yo kaka donc makambo OK donc fait na ngale katanga e makam na lo bana fait na ngati doit de ba forme ay makam na solo ba fait na nga fumer matoto ayebi donc ezaka kaka boulot na yo chino loboko ayebi fait na nga ba fait na ngai donc boulot na yo ndenge sala ke osangana ba Elisabeth c'est ça OK lo mo belekela nga la musique na ba te sala poani ni ba danseuse ba banga ba musicien te poani sala po sala basi na bango to po basala basa ba leader danseuse ba banga musicien na ba musicien na ba danseuse ba banga musicien ke so sala na bango ba blague to solo na bango donc nga ena solo na danseuse te au point oui oui baba na papa moko to aba na papa moko na boité mais nga na musala nga na te pona solo na ba danseuse na musala na ye na ndenge na ye nga pe na boulot na nga donc ngai na solo na ba danseuse te na kozana na coin na nga si boulot aussi na simiti na ke na temps ya kosala ba relation na ba danseuse te na solo na ba danseuse te po to yo sala ikita te to classe te to musala surtout bayebisenga mpenza batasima bonela badanseuse fort bino mpena nde mibali na bango mpo bobetelaka bango bien omoni eloko na oyebisa batasima baza mobulu te mpona badanse babi bino mpena nde cope na bino yango wana yo siko nayebisa omoni na orchestre ntango bayaka ezalaka na lwa moko bapesa na orchestre na orchestre bapesa na biso lwa ke soki olingi danseuse oza na suspension bakomi lokola bandeko na biso na kati ya mbale sokopa danseuse soki eza na kati ya mouvement akomi ndeko na yo yo kolingi obima na ndeko papa bonso babala na ndeni so bokonta baba ndeko na soki omoni ke balobi ke bato ya nsima babima na badanseuse seke mutu wana abimi ndoki na kati ya famille sokopa seke mutu wana abimi ndoki na kati ya famille po leki na yo jamai kobima na ye mais na bavoyage ata bosala ngo tabi na bavoyage ntango bovoyage boya bahotel moko na butu bokomasa bango basi na bino non kasi aka lopesi yo réponse soki te napesi yo réponse na binini soki obimi na ye na danseuse seke okomi ndoki na famille parce que bango tout baza bakomi lokola tokomi ya na leki badanseuse baza lokola bapeti na biso ya palais donc faut discipline ezala soki osali obiyo moto asima obimi na danseuse donc ça dit faut la suspension faut apinir yo soit mais libala nyonso ebandaka na kimakangu non baope babala na baza yango na totango lobi libala nyonso ebandaka kimakangu yana tuni yo te nazozongaka mpenso na olobana yo kolingo bima na ndeko nokomisa ndeko baza bandeko na bino mais ma papa na biso ba président beli babota na badanseuse mais omonaka mon papa botisi mwana baza bandeko na biso na sens on est en famille ntango bapesi lwa na orchestre motango bapesi lwa na orchestre ke papa alobi ke na ndako oyo nde toza boye nga nde papa nalobi ke mwana bino na bino bozala na amour mais oyo akosala kwei na tumbu moko boye te na ndako ezalaka te carrément tokosala ni kozwa punition o papa de alobi po papa de apesi da coaching na alobi ke na ndako na nga bino bana bolanda discipline oyo sikoyo yo mwana moko olingi otrahir maloba papa se koza mwana impoli to mito ndoki ça dit que faut la suspension soit long orchestre donc badanseuse wana nde baza bandeko na biso moto akosa ote ke batasima babimaka na badanseuse bon nayebi te soki nalobi soki esalamaka bongo même si na maoke mosusu ata mpa na biso te soki esalamaka bongo mouvement wana nayebi te soki mouvement ngo ekozala ndenge ke batiki mpena ke moto asima bimine na danseuse zo comprendre c'est que mouvement wana eza na discipline te donc na les abeilles biso tona discipline parce que papa na biso ala moto oyo ana sagesse makasi koleka bato ebele azokumba biso na intelligence moko boye namona te so toyoka mpenza tobi bato nsima nde baza na bayesema badanseuse yoko bolinganga na babetelo mabe yoko bolingana nga ntongo obina na kobungisa awa non moni soki moto alobi bongo nyonso ozoloba eza pamba parce que tobetaka orchestration eza biso tu na nsima carrément avant kutu nano yo ranki nozana na danseuse bongo biso na nsima ti tobeta biso nano togresse na oyo parce que biso tobeta toyebi te yo oza na rando na ye biso so tobeta musique po toza ndako moko so tobeta musique po tosepisa public siko soki oza na rando na ye omateke apena namona ngo mpenza na groupe moko dumer oyokana te na danseuse mais fo mona ndo obetele fo voilà boolobele mpenza
faut bacha mopanzi to baele double parce que ça la raté voilà et le que ça on a pour la danseuse wana en tout cas vous avez na bango soudé qui est poli na ndenge posé masala na gelma na qui est polité c'est pas danseuse la danseuse bazala ba impoli pour ani ba mankara ezani so ozo solisa ye yo mo ça comme si le rôle c'est pas donc to lingana mais to lingana eleka degré leki jamais a manka ya tina so leka comme manki ya komini ba danseuse ba petit na biso to za na mudo solisa on peut sombote on comprend mais ma solo na biso e komate so ya ndengeni donc ma solo na biso pas à la limite de qu'on a ma famille en tout cas pour ça na yé ba conseil na za na danseuse moko na kati ya mouvement na biso na pesa ba conseil nga na pesa ka conseil wana ba danseuse basé belé ba Dorcas baza bon ba Gisli baza ba danseuse basé belé danseuse ni on pesa ka conseil danseuse wana donc na habité so na bina tanga na nini boso tanga na o non na bika ka danseuse moko na mouvement na biso na pesa ka conseil na nini yoka conseil ngana pesa ka ita na lingaleki na ngana kati ya mouvement conseil na ngazani monde ngoye na kati ya mouvement oyo na mouvement oyo kolinga te obimanuki oyoka biyoka yoka te oyaki a otiki ndako na bino oyo koluka bulo na ntango oyo luka bulo kolingaka te kolandaka basentiment ya bamasa na yo mosusu kocentre vie na yo ozwa vie na yo kitoko okende yango liboso mpona epoli libota na yo moko epesa ovaler na vie ngai sikoyo mpo nalingaka leki na ngai na kati ya mouvement napesi ya conseil baoyo wana mpe batikali na kolinga so napesa bango mpe su conseil zo comprendre mpona aza moto na ozolinga mpe na kati ya mouvement mpo papa na ngai aza na motape apesaka biso baconseil otalisa biso baparametre mamaka mosusu mpe simo boye amonike monana na graphe ayebisi bino directement tant papa pesi conseil fo oyoka peti so orespecte principe ya papa tomo to bibinoki voilà nation message ekomi toyemba ozana chanter il faut to profiter quand même na voix na ye toyemba toyokayoka mpe bana ya miel descend tokota na bavocale tokota na bavoila non mpe tobeti sola préambule te toyokayoka na biloko ya kala masala sali yo eza na ngoma moto apamba mpo nini olingi obakisanga masala sali yo eza na ngoma moto apamba mpo nini olingi obakisanga kelele alukaka pau te atimbola libulu po atonga ye ndako e sili akotaka na moto mwana popi te kasi susi akoti motema sans hésitation motema eboti bari lokola libende mpo nini olingi obakisanga motema ekoti bari lokola libende mpo nini olingi obakisanga nzela bolingo etonda bazigzag bakubi bedifese bamotana berosion emwa moto bondela boti ya bolingo kebana bango madifesa ya mai ndombe masala zali yo eza na ngoma moto apamba mpo nini olingo obakisanga wana je déclare ma femme malgré ekanga te shamba sekaka salon beto esekaka kiti eyuma e nakoto okidi banakanisaka ke na zanke soka basekaka ngai yumema nakomana ngai kiboba nayebaka te jaki katuse balolelongi na mona yo ya suka soki obona yo kamaka kende sika za kokende tango kozonga mama ye inde na lilita e po esi deja bakundanga okomili wana nga na pape zela demande epai ya nzambe okomili wana nga na pape okotisi demande epai ya nzambe ozozela voilà ok merci David esepelisa bafan tout ya miel de sang esepelisa babone tout ya Congo Suisse esepelisa batutu esepelisa mignon de la prince babienda kangi masolo na vérité universelle mignon de la prince esepelisa yo esepelisa osemi de énergie mobala bafoset malheureusement les kingate
Et c'est Bessena qui va la moto mobimba. Voilà, tout ça, bon, on a musicien, bon, comprendre déjà, bah, voix, bah, mongo, bah, nulle part, il n'y a pas pour retrouver le sous, bah, il faut qu'à pas mis de son, et ça, bien, ma casse. Ok, voilà, pour toi, de la question. Demande la question, pour voir qu'elle a besoin de titres. Non, vous, vous avez cassé, pour voir qu'elle a besoin de titres, je déclare ma femme et puis na générique. Voilà, je réclame ma femme et puis na générique. C'est quoi, je déclare ma femme et ça, on a 4 albums, tout le ça single. Mais au bout de ça, ça va vous qui déjà tout ça. La danseuse va bien faire surtout qualité clip. Signé par Maïndombe, dans les Lagi Boss. Boss, ça va, Maïndombe, ça va. Après ces chansons, ça Maïndombe, ça va, après ces chansons. Vous comprenez? Mais la générique est ça. Auto lobby wana ke o ça là l'autre côté. Mais to ma femme est ça ma bien ba générique bien. Clip ba qualité pendo surtout générique de les gaga qualité clip ba garçon bolata propre ba danseuse va bien mais générique biso to bina moté kota barte. Lobby a tozo manano. Na je réclame ma femme hein. Tant lobby que nzema ngisa succès. Mais yo mutali boso otalango. Mais ça va musique non c'est pas non na c'est non ba question c'est ba question ça non il y a pas question ça yo mais on a tout tant le vidéo gêné room na bino je réclame ma femme et beta penalty na tout oyo kamo déjà o c'est pas non c'est pas non na c'est pas na qualité clip na c'est pas na room mais ça la succès non les premiers années to lingaki eloko ça wana ezani hein to lingaki eteka tout ça dans marketing OK c'est bandeki ici. OK c'est bandeki ici. Bon comprendre que la préambule a préparé non jeu. A préparé non jeu. Comprendre Isabelle na préambule. Préparer disque ça et ça authenticité. Et belé pe balaba bisa ba bimisa disque na ba kokoro bimisa. Ah ouais. Ouais parce que préambule pe kanga. Oui, mais pourquoi pas? Maman, wali confide. Wali confia munene li confia na album tezo ya kaka ekokanga. Album tezo bisonde. Wali confia ya miele ya kedino miele. Là ne beta kao. En fait, c'est ça. Toyaka na plateau na yo atoye bisoka na plateau. Voilà, biso moto za déjà wana pona ko landa ba news to rozala wana to hotel matala ba banda 5 articles 20 ça to yo karaba zembo to bina pe esa bien makasa en tout cas miel de son to c'est la préambule maboko fonga matebi de voilà obligé faut to sala ngope to profiter pe déjà to sala ba vocal la préambule to kena na kilumbu Kilumbunga ta kwisanga ta kuta munu me balaka. On dirait dans la yoga jini la montée. Oui, bon, on s'en va me dire. Shaul. On dirait dans la yoga on na quartier latin. Et que bacha mon buena vocalement pour émission moi ça na quartier latin. Oui. Oh yogelango wapi? Okopete boyibite. Kilumbunga ta kwisanga ta kuta munu me balaka. Ikinga ta sala octase. Kilumbunga ta kwisanga ta kuta munu me balaka. Ikinga ta sala octase. Bambongongo ezalango na bote assurance. Mobali atulaka te o mawema. Na vandisio na ndako yoboyo. Na pesi yo lokumu ya mwasa ndako yolingi kaka kizunguzungu mopepe bale. Kwiza juu ya nini mapendo Adolf Tonile walobaki lokuma mwasinda kwa likwela batela likwela na yo Dudumba nanzo batela likwela na yo Nanush na Briseloise batela likwela na yo mwana mama Kilumbunga ta kwisanga ta kuta munu me balaka ikinga ta sala otanse Kilumbunga ta kwisanga ta kuta munu me balaka ikinga ta sala otanse Otiba vocal belé tokena na pote mayas
deuxième vocal. Ok. Yeba susia zawa na ntima mwana moto oye. Yeba susia zawa na ntima mwana moto balale longi otala na nsima okomona ya moto ndenge zonyo koma mpona bolingo na yo mpona bolingo na yo sheri mpona bolingo na yo mpona bolingo na yo mama nabonanga nasala mandia kosenga mbongo na bakwe kasi nalingi nasala mandia ya kosenga bolingo no tous les jours yo motema na ngai junior etunga na Las Vegas. Voilà. Voilà, en tout cas félicitations. Ça là, mais ça là. Zotonanga billet. L'enfant s'engage encore. Otikalinga siteri ya Mayamisa. Est-ce que ça ponga na bika tona kufa loba mama yo zamukanga mepanzi yo zamuve kajampemba yeba sose sawa natima mwana moto balale ndongi otala na nsima okomona lili ya moto ndenge zonyo koma mpona bolingo na yo Pona bolingo na yo chérie, pona bolingo na yo. Ok, voilà, merci pour ça vraiment, to yemba et ça là bien, to soit préambule quand? Préambule, et ça 2020, préambule Ezoya. Et moi, t'es beau petit 2020, préambule. Donc 2020, maintenant, to soit. Donc, venez big manager, big manager, le big manager était vous qui. Aïe Madame Nazolo Baké préambule 2020 préambule double revolver à bêta massas donc préambule donc makam voilà et ya pour loba au moni na préambule eza ma kofi oki bango toki koto to beti bango sina maramu te bon na préambule ba maweza makasi ka yumo zo ka dianzira da ba maweza makasi ba mawa penia makasi donc pesa na ngambi kitoko makasi simane beti kitoko makasi ba ya ba yimbi kitoko makasi donc préambule nenga wana ba bazela ka bazwa ba ABC ya matoi pona oyo ka préambule donc préambule venait des avec force voilà donc on va faire force donc toyoki ba la minute où tu as qui va mais tu vas consommer mon entier va consommer bien après 1000 et vous allez bien quitter pas trop donc c'est bon voilà et eux l'ont l'album ni préambule l'ont l'album et Robert Vanzer Mabé oui regarde Vanzer Mopola les préambule ya ko sokola ko banzembo eza na kata préambule moi na dévoiler mais la politique yo moko soyoka donc ça na pesika ba chwaka na ngai o ngana sali bulo na ngai mais ba vocal ba ninga mso pesa to yoka donc préambule vraiment et ko sepel ça bino pas vocal les bokoka bakala ki kala bokoka ba shira bokoka ba chanteur Ricardo hein bokoka bina ba chanteur ba David Pression bokoka ba Mboshi Mopungu donc toyembi voilà OK tangelanga 5 disques o yesa succès la disque ça c'était 5 disques oui ça succès tongana tangela yo so ça succès le bi ça succès so pe photo le bien fouté ce qu'il faut bazonga le studio le bi bazonga studio na ko sunga na ngai na tangela moko boye ba pesinga conseil moko boye ve na nga moko na pesi mbote na pesi ve na nga na mbote asa bongo na Londres ve na ngai bongo elili ya Nzambe le deux swag na pesi mbote bazo pesa nga ba conseil dali mavungu ve na nga Junior Loboko pesa nga conseil na ve na nga Dolph Tony Leo na Paris Dolph Tony wa de plaisir albert na nga petit na nga kolinga te ba mono mabe pa ya ba non exact parce que ça mabe voilà loba que quand même ba disque oyo yo ki ba masani ba bien ba bosser bien ba travailler bien natangi bato musu natangi te babimi te problème ezate yo tanga oyo kaki yo tanga oyo kaki karande kine koma yeto ebie yeto okaye yango monika préambule to bando lobala préambule ko bima desko to komo beta bato ba masasi mais quand même de qu'on a bino filé album ne c'est bon bato ba travailler na bango bana mai ba travailler bina filé c'est bon a travailler na bien a travailler bien oyo ka pe ba rumba a travailler na bien c'est le soir nzima bina filé moko ka banzembo ngo ndetini
Oh, banze baba na classe. banze moi bana classe banze On dit quoi bien la filet banze baba na classe. fone lobaka na yoka yango wana okanga na bana kangi te. Pardon, il y a ma moni bato mosusu baoza musique yango ekomi lokola lokola ba théâtre so comprendre musique ya théâtre te musique eza œuvre de l'esprit donc faut bosser so comprendre bato mosusu bazobeta na bango kaka po babeta po babeta kaka po ngai neti babina filobi eza banze baba na classe. moni eloko na koyebisa yo bato babeta soko bavrai musicien ntango obeti bamusike oyo toyomona musike ezobeta lelo eza bamusike oyo bato bakomosana ya mbangu presse abimisa kaka mais ok na musique wana ezokote bamikolo fo bayoka musique eza na département te musique esangisaka nyonso musique fo mokolo bambia bakoko na biso musique abina file mpe bato nyonso baoyoka père na biso oyo mpena ya bamikolo wana ayoki mpena mwana sanzi boye père alobaka mwana en tout cas ça va bamare mpe ke bamusiki mosusu toloba baresponsable eza musiki mosusu obeta misika basentiment te baresponsable so ebina filele eza ya sentiment te nayebi te so eza ya basentiment nga natengi kaka bamusiki mosusu ya bana classe eya bamusiki mosusu to acceptaka so comprendre ese bamatoi na bino mpe ezosala te ntango boyoka bamusiki mosusu mais mpo na biso bamisien to babosana bango bien mpo na yo mpo na biso bata mede bata prince mpo na biso bamisien tout babosaka bien nayebisa yo eloko na koyebisa yo misiki to nabi bien tobetaka misiki mpona sentiment te misiki tobetaka ngo mpo mututu azala convaincu akota sepela na yo kobeta misiki tobeti misiki lelo lobi ebungi na matoya bato voilà tolonga na bina file kasi yango te na expliquer okolinga te bato mosusu babeta misiki lelo lobi bato babosani yango babetaka misiki mpona etikala ata kei na ye mais musique wana esani etikala esenga baparole maloba voilà tout le monde peut nous en a besoin que mais prochainement na promettre à bino na rejoyer moko pena na plateau na maye pena nde ozala invité na nga prochainement tozo toyebi ke esala bien makasi tozonga sommet se Fabregas oyo kiti mise en jour album ne bien oh mais maestro abeta déjà bien na contrôle maestro abeta bien contrôle peut ça va maestro ça va non contrôle ya obi maestro c'est bon contrôle n'est pas fallu pour moi. Ouais, venanga fali pour papa ça va. Venanga fali pour c'est bon. Et puis tant que voilà, tant que chanteur, bah tabette va coster que belé, mais problème c'est na minute zanda coster qui est faire et bola na ka bosser boulem. Parce qu'on tant que yo za mutoza mutalitori. Ouais, puis na vrai chanteur. Bah coster quand même bala coster qui n'est vrai na ni ça faux. Na beti bien na beti ma. Bon. Bango nyonso, ba beti na coster qui bien. Côté na monument des fois za mamukie. Côté ya venanga bolembi nda beti banzembo noa trop ya bato. Il fallait que nemena banzembo na ye moko mais ça la moi bien. Côté na monika moi des fois za na ba travailler bango no so ba yembi bien ba travailler ba kusina bango ça va. Côté wana quand na mona ki ma koti mo banzembo ba bato ya mo ba kala mo ba nini ne sali moi ja fala c'est donner pena mi pesa pena savoir na ye moko. Savoir na ye quoi. Kwa banzembo na ye nde fallait pesa mingi mais à la base. Mais après moi bloc à batu mais ça qui moi charme mais ba beti bien bango tout ça mais ben c'est ce peu na bino na ba concert na bino ba répétition na bino bo bandaka na bloc à 20 tonnes kwani ko banze mo na bino no ekanga te to ndeni bo bandaka na bloc à maison ko wana eza mabete biso to ba kokwa wera to go wanga na moto papa na biso double revolver azalaki côté wana ayemba to côté wana bane belé donc ça m'a bête soki toyembi moi 2 chansons moko boye moi 2-3 chansons moko boye ya koko na biso de la forêt ça m'a bête. OK, merci au PC va programme bino malgré confinement tobi qu'avec l'état obligé surtout dédicace obligé mais ba programme na bino malgré toi na confinement bozo travailler comment bozaka na ba parler to programme na bino zandeni bon programme mouvement na biso ça boss na biso Nel de son double revolver Mbora Misara akangamaki bongo na mboka Malili na Paris malgré qu'on a déjà ba déconfiné ki bango déjà aza bongo na Paris toujours pour na finissage d'album alors ça là ba quelques clips na ba son mususu dès que ba déconfiné pe biso awa akozana biso na clip pour na continuité à ma quelques clips na ba kan mususu to ozana ngo na ba répétition ko zonga so ba déconfiné mais pour l'instant tout ça qu'on répétait en coulisses. Nous avons répété en coulisses, on a parlé à une résidence à Boss, dans Mbinza, dans Mbinza. Nous avons en coulisses, nous avons répété en coulisses moins de 20 personnes. Tout l'équipe 20 secondes, tout l'équipe 20 nous avons 18 personnes.
répéter biso moka ba chanteur tozo sala bato kanga kaka banzembo na préambule l'album pour bato bazo zela pour na bayoka badadi bavungu bazo zela yango batete chamoïla voilà to weli saramba dédicace profiter pe pour la dédicace pour donc soki na bobosa na tie topesa mbote makasi na bave na ngai na bandeko na nga na batu na nga nakobanda bongo na moto asali nga nazala na émission oyo nakobosa na ye te ve na ngai Adolphe Tony Lewa na Bruxelles Adolphe Tony Lewa de plaisir na Bruxelles nabosani te mon big manager ve na ngai jetie vuki ve na jetie vuki atikaka petit na ye te nabosani te ma cousine Tete Chamoïla en Allemagne nabosani te Dadi Mavungu Alain Katanga ve na ngai Christian Dior Tukadi balobi Dior Boussines Tcholuka Sabou Bougara Dior Boussines ordinateur a bien ba téléphone a bien ba caméra bien Izawana nabosani te ve na ngai Léon de Chine nabosani te Nanouche la bruxelloise balobi de longue Jean Nanouche la bruxelloise balobi Kin Bruxelles eloko pamba donc nabosani te mbote na ve na ngai Kibembala nabosani te mbote na ve na ngai Junior Iloko nabosani te ve na ngai Emmanuel jeune pilote nabosani te baza ebele nabosani te donc baza ebele sans oublier Seigneur Magie yango nde esalaka biso biso toliaka na badédicace mpona ngai donc napesi mbote na ngai epai na ye mona akotambokanisaka place azalaka séjour na ye na paris po napesi mpe susu ceinture na ye bave na biso antito de baforme bave na biso katanga topesi susu mbote susu na président filme mototo na ngai junior loboko napesi ye mbote mpo bango nde basimbi mpena mokonzi donc baopesa mpena mokonzi valeur susu apartir banao kuna donc napesi susu ve na ngai mbote lisusu keliki ya kesi na rwanda kati tole na états-unis napesi ye bambote mpasi aza donc napesi monde entier mobima mbote donc bozela mpena donc bolia mpena donc préambile donc préambile donc bosomba yango na kosepela makasi bosomba préambile donc check. Ok, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Place de Jerusha, une émission socio-culturelle qui vous a été présentée par Ngamoko Jerusha Bafosset, l'enfant de Marie-France Vango. Un grand merci à mon patron, à mon boss, Maître John Motema, et à maman Micheli, la reine, ma mère à Palais, et puis à mon superviseur, Papi Le Congo Mobile à mais sans oublier secrétaire Nabiso, Koutiana Lara, et réalisateur Nanga, Enoch Kimbala Moto Mobimba, Osé de énergie. En tout cas, un grand merci à Bino pour continuer à s'abonner à la chaîne Nabiso et Congo sur TV Boko Sala de C'était totalement pour un article à Bino Plateau. Boyemba, le Bobi Kandé, tout ça, merci. Ah ouais, Ronald Ikompa, Balobi Ronald Ikompa, Zawana, Venang Adolphe Tony Lewa, des plaisirs à Bruxelles. La bosse était le DMC, Darnel Moitot, il évite la mienne. Venanga tu dois de la forme. Venanga fumer Moitot. La bosse était dans la bruxelloise. Léon de Chine Nyongo, président. Yebaso Sazawa, Natima Mwana Moto, Malale Longyo, Talamasima, Okomona Lilia Moto, Nangazonyo, Pona Bolingo, Nayo, Pona Bolingo, Nayo, Sherry, Pona Bolingo, Nayo, Pona Bolingo, Nayo. Nabonanga na sala, Mandia Kosenga Mbongo, Nabakwe, Kasina Lingi, na sala, Mandia, Yakosenga, Bolingo no tous les jours. Yo motema nangai. Junior Etunga, yo motema nangai, Tete Chamoïla, yo motema nanga, Noela Prado, Nzoto nanga opie, Love nanga sangaje yango, Otikalinga siter ya maya misa, Eske zaponga na bika, tona kufa loba, Mama yo zamo kanga mepaya nzambe Mama yo zamo ve Kadia pema Sina la miele Christe blachou Yerdune kinwae Yabaso sezawa Natsima mwana moto